ndenge Bible bien te utaki na mabele to kozonga na mabele kasi yo na nga toza na bomoy eloko to kosimba ezali ete tango tozomona bandeko tozalaki na bango ye pas azalaki kokende na matanga ba artiste mosusu ye pas azalaki kokende na matanga bandeko mosusu lelo eza tour na ye ye bango mpe elobi kozala tour na yo tour na ngai tour na biso nyonso yango ezali passage biso tokoleka me kasi eloko eleki motuya ezali ete ntango ozovanda se na ntango oyo koyebaki toza bapassager mboka oyo tozali eza toza bapaya tokoleka ndenge nayeba na nzembo na mboka mopaya toyaki mobembo un jour tokozonga kasi ntango ozovanda awa na kati ya mboka mopaya batiela mibeko yeba kotambola malamu na bato yeba kobongisa bomoi na yo. C'est aujourd'hui les gens qui condamné parce que je te connais mieux. Parlant de bien aimé, Yesu Massia Nazareth n'attend pas avocat, notre avocat auprès du Père. À émission, ma soeur, Tika Via Kindupa. Mon frère, Tika Via Ozotamburanangoana. Tika pas problème n'a pas, tu vois les lots côté bien aimé dans le Seigneur. Nayoki même s'il vous plaît, Bandeko, na miche na millier, le la frère Nabino, le l'église, na Katika ta village. Nayoki même un conflit dans l'internet. Pour un groupe sans souci. Bien aimé dans le Seigneur, Nabandeko Oza na kata groupe sans souci. Nabandeko Oza na kata groupe sans souci. Tous à la carte reconnaissant que c'est papa avait créé un groupe que Bisso a union sur eux. Revenez vers le nom du président Sengi. Unité, le mot corps. Comment ça la force, la clan la bino. Bisso doit être clan l'Israël Fondation. L'Israël. Nous devons dans la lame. Mais c'est la force et la clan la bino. Merci, ça sont les anciens du groupe Sans Souci. Je n'ai pas vu ça jouer avant la ligne là. C'est un jouer l'artiste commune. Merci d'être là pour le coup de dédicace. Le groupe Simnak est représenté, le président Caleb est là. Grâce Fita est là, Julien également. Lola, Théâtre Plus, Tsundiata, le président Ali. Tout le monde est là. Le groupe V12 également est représenté par Belcanto. Jolica Simon. Merci J.R. d'être là. Moïse. Président Zoé du groupe Nana Lumière, merci de rendre hommage au président Poudre de Chasse. Rufi, le groupe Sami Mokili est représenté. Merci d'être là, Tanti Linda. Le groupe José de Londres, Standard également est représenté. Mongali, merci d'être là, NTPC Tangu. Maman Boudi. Eyenga, merci d'être là, malgré la date, mais il est présent. C'est une manière de rendre hommage au président Poudre de Chasse. Les artistes sont là en train de défiler. Voilà, maman Charlène Benz est représentée également. Le président Zambala. Voilà. Marie-Jeanne Bololé. Ayak et Pamiche. Le groupe Simba. Voilà. Les artistes sont en train de défiler. Nancy. Lulé. Esaïe. Voilà, ils sont là pour représenter, pour rendre hommage au président Poudre de Chasse. Sephora, merci. Le groupe Grand Congo du président Kadiombo également représenté par Sam. Président Ramsès, merci d'être là. Flor Bangou, Makaya, Mirma, Milo Takaza. Merci d'être là, Maman Lomoto. Milo 50. Merci d'être là. Mouchopi. Serge Mouyeye. Merci d'être là, Tendresse. Caribou.
Les artistes sont en train de défiler pour rendre hommage au président Poudre de Chasse. Merci d'être là. Grâce Fita, le groupe SINAC, bel et bien représenté. Voilà, les artistes sont là. Henri, le groupe Vita Vie avec le président Omar Kabongo, représenté également. Antenne A, représenté. Les artistes sont en train de défiler pour rendre hommage au président Poudre de Chasse. Zuma. Voilà, ils sont là. Merci d'être là. Samba, le groupe Lisbonne Fondation, le phénomène est sauvé, qui est actuellement à Paris, mais le groupe est représenté par le directeur Michaud Samba Maniokofrit. Poupa, merci d'être là. Bijou, merci d'être là. Merci Bijou Lovita. Maman Jelem. Merci Didier Trocadéro. Bijou la reine, qui a écouté son voyage uniquement pour venir rendre hommage au président Poudre de Chasse. Merci beaucoup. Serge Mwembo. Les artistes sont là pour rendre hommage au président Poudre de Chasse. Nous allons clôturer avec les artistes. Le groupe Nadiadia également, Chic Chor est représenté, et Nungiakala et d'autres comédiens. Voilà. Le groupe Vita Vie, voilà, on va au Coco, hein. Le président Poudre. Vita Vie avec le président Omar Kabongo. Merci d'être là, de venir rendre hommage à votre Coco. Merci. Wenze. Merci Angela. Galula. Merci Mofa. Voilà, ils sont là. Merci Yves. Les artistes en clôture. Ça, c'est la force d'une corporation. Voilà, merci beaucoup à l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma, l'NTPC qui vient de déposer sa gerbe de fleurs. Pourquoi ce ma papa Nicolo Tosa, j'adresse à tous les artistes et comédiens que votre frère. Tout ça, papa Baza, on va au théâtre, ils sont au fond de la vaillante, ils sont aux abats, on est au talabino pangadia. Et les artistes et comédiens sont autonomes, on manque la Nicolo na raisonné. On peut manquer par mon raisonné. Ce qui va me les cas qui étaient en sous Bengalo de Boyko les gâtés. Parce que la mission est là, au Pamboli Bisso, le lot de c'est que ça va commencer à parler. Artistes et comédiens, à la Péba. Ça a l'air de faire yaya. Il y a des gens qui ont été les Konangaï, Tokufa. Et ça, tout le monde a fait ce témoignage à Souka. Les Konangaï, qui a avocat à ma casse. A défendre la bataille, le bateau, la mission française, avocat à ma casse, le conseil juridique, la mission. Avocat sur Yebisaye, il y a quand même bien en succès. Avocat sur Yebisaye, mon frère. Baka oyo se koniselanga ezo sala mabe mingi. Ozo tambola malamu te. Tika makambo na so défendre yo. Ozo mona et na so gagner ba procès bona yo. Mais na détriment ya batu mususu. Tant musu yo toza la plus, ozo sala na faute. Yo ni toza la coupable. Mais na ba relation nanga ezo sala c'est que yo va gagner procès. Mais tika au un jour na koza la te. Cet homme alors dit jamais. On continue toujours de l'attendre pour la pompe dans le domaine. Un jour, on a eu un problème. Abani Koluka a peine à avocat. Conseil juridique a yambié. Après avoir manqué beaucoup d'appels, a yambié. Ça va tout coûter dans le tribunal. Bien aimé dans les seigneurs. Baké Kokutana. Tant où il y a commis. Abani Kotala, avocat Zate. Azon Zéla à Zate. Batua Koki, Azon Zéla Jija Kota. Quand le juge a son quota, a mon avocat a déjà juge.
avocat talebi alobi nazala avocat na yo mais lelo naza juge nayebisaki yo makambo tikango oli koyoka te loko oli koyoka te c'est aujourd'hui les nga nazo condamné yo parce que je te connais mieux parlani naloba nini bien aimé Yesu Masia Nazareth na tango aza lokola avocat notre avocat auprès du Père ayebisi yo ma soeur tika via kindumba mon frère tika vi ozotambola nango wana tika ba problème na bato kowelele eloko te bien aimé na le Seigneur nayoki même s'il vous plaît bandeko na mitie na millier lokola frère na bino lokola église na katikati ya village nayoki même baconflit na bainternet pour un groupe sans souci bien aimé dans le Seigneur na bandeko oza na kati ya groupe sans souci na bandeko oza na kati ya groupe sans souci te tozalaka reconnaissant que c'est papa avait créé un groupe que biso banyonso oyo tamosusu mpo toyebana mpe na miso ya bato mpo tobandozwa lisuki tozala oyo eza important d'abord oyo tokozala ngo lokola souci eza tomonake nini tokoki kosala puke lisanga oyo kolo na makufaki atikelaki ndeko akei na welela ngo mpona nini soki moto batikelaki officiellement epai na ye moko papa lelo yakei bongo soki batie nga président soki batie yo président to batie ye est-ce que nga no totikala éternellement bien-aimé towelela nini towelela lola bien-aimé so orate lola orate lifelo te so orate lola lifelo okendango sans condition que c'est le temps oyo esengeli na biso to se préparer pour le salut mpona lola tant toza na bomoi la Bible dit ceci après la mort ce sont que nos œuvres nde kotémoigner biso bajuge bayebisi c'est fini bakondane ye Christ aza avocat na ntango yango azoyebisa yo ndeko ya groupe sans souci bancien na banouveau Christ atindi nga nayebisa yo loko eloko pamba kaka frère na yo eloko te nazaka pamba na bandeko kaka na baobosa na baobosa te Bible lobi fils de l'homme j'étais établi comme une sentinelle kanga so moto ayoki gloire à Dieu yo kozala épargné ye basa épargné mais soka yoki te makila na ye ekotanga malikolo na ye moko malikolo na ye te bawelelaka eloko ya mowei te bawelelaka eloko ya mowei te naza na katikati naza prédicateur ya parole pure sans mélange bandeko baza na kati ya groupe sans souci te ce sont mes frères mes sœurs baoyo mpe bazali baza bafrère na basœur bref rachetons les temps nasulisi awa ekobomola motema luka eglise asolo osambeli tambola na kobanga nzambe na domaine nyonso ozali banga nzambe soki obangi nzambe nzambe akotambola tika ngolo oyo apesa ye makanisi mpe papa na biso sans souci nzambe oyo lelo asepelaki azwa notre papa Jean Pierre mpo tosangana awa azala na bino nyonso na komba yesu na se ya Nazareth amen soyez bénis merci. Sur la pointe. Bino moko to banda ano baninga nyonso batiki biso biso tout otelemi awa ata nga na uti wapi voyage yango wapi naza eloko te liboso na nzambe naza eloko te nayaki na nzela ya avion oyo ezanga bamiso me nakumisaki nzambe na aéroport nabi merci nzambe osangisenga 3 avion mpona kita benela ngai bandeko na ngai baleki na biso bayaya na biso torespectaka bavie na biso ntonga nazoloba vie nga moko nakokisi 43 ans ya mosala bongo sikoyo bavie na biso lokola bamasumu baza wana boni bandeko na biso bagrand frère bazali ebele bamosusu ntango biso tobandaki bino bozalaki te mais biso nde totrace nzela mpo bino lelo boya tolingana towela nini tozowelela nini toyeba nzambe biso nyonso mokolo pesa mwana moke respect po ezala réciproque ofinga mpe mwana moke te po soko mwana moke ya lelo balobi yo lelo tokosala yo 12 soko mwana wana asali yo 12 biso mpe mikolo tokosepela te tokokotela ye moninga na biso 9 mpo bino boza 12 biso toza ba 9 donc ekosala be te me tozala kaka ke tozala na bolingo biso nyonso adieu président Poudre merci na baartiste nyonso comédien nalingaka bino mingi merci je vous remercie merci.
Président, en tout cas, nous avons posé un témoignage il y a 1 minute, comme ça, tout continue. Bon, venez le bateau. Vous l'avez mis en cœur. En 30 secondes de caca. Pour des restes, c'est le lot à tout fin en zéla, il y a biso à théâtre. Pour des restes, ça sera à théâtre, à bon temps, on sera à théâtre. Ce qui pour des restes, c'est le lot à commun au théâtre, pour bouillon, parce que ça sera groupe, il y a théâtre. Alors, pour des restes, c'est à quartier. Quartier, la biso, n'ambise aux zones. Alors, tant qu'on a une idée à côté de la coupe, on a groupe bouillon de gauche. Des pour des restes, c'est quartier, nyonso, baiti concadrer nga, pour groupe, pour groupe, pour alors, yango nina yebisaka bino ke pour que le stade atamwana ngalema. Pour que le stade abotama na ngalema, pour que le stade akoli na ngalema. Alors ko ya yesi ko ba commune mususu ko fora ba commune mususu, tango amona ke sengo ya théâtre tabu yebe ko tida monota la théâtre, mais epesi porta la kota la théâtre. Mais pour la kota la théâtre ba mususu ba ko tulanga, pour ni ajouer na groupe yebe ko cité. Ajouam groupe yombe ko tepo abano ko entourage ya ozone stone na basira mitale hoto na sakia bango de pour que ça si asali nyoto akeko tala groupe sans souci yango na clefte évidemment lo komoke merci beaucoup on t'a pardon Amen. Merci les équipes important que à l'école qui peut na groupe yombe gauche. Pour clôturer série à témoignage moi nalobi agoti kate alingi a témoigner pour na papa na ye pour na papa na bango donc tu peux essayer 30 secondes le là bana besoin d'un mot mais le témoignage pour choisir c'est 30 secondes moins d'1 minute pour toujours courir derrière la montre. Voilà. Toujours on est là en direct à la mort de ces conteneurs. Nos abonnés. C'est sa fille aînée, suivie d'un moi dans la paix à mobile. Du merveille, je te vois. Voilà. Papa azalaki papa moko malamu mpona biso mpe mpona libota mpona famille mobimba papa bandeki kosangisa bandeki kokabola te en tout cas eloko na oloba kaka papa lelo nde tozangi yo nayebi te soki motu susu nini abanda kosangisa banda osa bareunion de famille andoli babozala bomoko boza bana libota moko surtout ngai bande kobendanga matoi yaya oza yaya yaya oza yaya nande kokaponda te ndoka nde papa okende oza yaya fo lobaka gangelaka baleki na olori alingi koyoka te frede alingi koyoka te papa bande koprépare nga déjà yango lelo nazengi papa un bon papa. Courage. Vous comprenez le mot. C'est un applaudissement encouragé. Ça fait mal. C'est sa fille aînée de témoigner pour papa Nabango. Voilà, ça fait mal. Voilà. Omar qui va l'accompagner. Voilà. Pour montrer que moi, on biologique, moi, artistique, peut Azali. Merci beaucoup. Nous passons directement à la biographie. Biographie de M. Jean-Pierre Botuna Mansoni, alias Poudre de chasse. Nom Botuna, poste-nom Mansoni, prénom Jean-Pierre. Il est né à Gombe Matadi le 23 juillet 1964. Fils de Mansoni Ambroise, qui est décédé, et de maman Laouvoka, également décédée. Originaire de la province du Congo central, territoire de Mbanza Ngungu, secteur de Gombe Matadi. Père de 4 enfants, dont 3 filles et 1 garçon. Études faites. Obtention de certificat d'études primaires à l'école primaire Gombe Matadi. Secondaire, il a obtenu son diplôme d'État la section scientifique à l'Institut Bukama à Lingwala. Études supérieures, il a obtenu son diplôme de graduat à l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA en sigle, donc ISTA Ndolo.
profession, artiste, comédien et catcheur. De Poudre de Chasse Azaki, artiste, comédien, et Toyebi et Azaki Moutamasano Amabia Bitumba, catcheur. Comme nous courons derrière le temps, pour passer directement dans la filmographie. Ce qui toujours se fait là, il a beaucoup bravo l'artiste parce qu'il a beaucoup fait sur le plan artistique. À Sali, œuvre artistique est belle, à tourner dans le film est belle, dans la pièce est belle, entre autres, Pourquoi Docteur, Bijou Nanga, Le cœur de l'homme, Mon enfant, Makila Nanga, Double face, Égalité de sexe, Moto, Azaka Kamoto et tant d'autres. Ça c'était Biloko, ba pièce au Wapi, et à Sala étant qu'artiste. Vu Moussala Mamounene, Pemalamu, Makasi Asali, nous demandons maintenant, ça c'est la cérémonie purement artistique, nous demandons à tous les artistes présents de se lever ensemble, nous allons applaudir pour ces œuvres. Ce que les artistes et comédiens, t'es côté de maté, artistes et comédiens. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort? Bravo l'artiste. Bravo Poudre de Chasse. Bravo Président Poudre pour le service rendu pour la nation. Distingués autorités, chers membres de famille, chers artistes, chers amis et connaissances, à vos titres et qualités respectifs. C'est avec un cœur rempli de douleur et de chagrin que nous prenons la parole au nom du groupe Sans Souci d'Afrique pour rendre un grand hommage au feu président Poudre de Chasse Jean-Pierre Bouetouna Mansoni. Le président nous a quittés depuis le mardi 8 novembre 2022. Cette nouvelle nous est tombée comme un coup de tonnerre. Et il nous faudrait longtemps pour réaliser qui est réellement parti. Le feu président Poudre de Chasse fut notre président pour ceux qui ne le savent pas, l'homme qui est aujourd'hui dans le cercueil, c'est lui qui, depuis la disparition de Mathieu Matondo Matéa, a assuré avec brio et professionnalisme la gestion du groupe Sans Souci. Il a assumé cette fonction depuis le décès de son leader. Depuis le 23 juin 2009 jusqu'à sa mort. Nous lui rendons nos vibrants et mérités hommages. Nous lui sommes reconnaissants pour le grand service qu'il a rendu au groupe Sans Souci en particulier et au pays en général à travers ses prestations cinématographiques des hautes factures diffusées par la chaîne de référence Antena. Chère Poudre de Chasse, chère autorité, chers membres de ta famille, tes acteurs, tes amis et collègues, tes camarades et connaissances, tes fanatiques et téléspectateurs à travers le monde, tous ceux qui t'ont connu, aimé et apprécié ton travail, nous sommes là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu es parti avant nous, bientôt, trop et très vite. Mais ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes impoussés. Élevé. Papa, est-ce que c'est papa, comprenez-moi.
Je savais que la mort existait. Je le croyais, certaines personnes. Je savais certaines personnes. Exemple, oui, aujourd'hui, je les confirme que tout le monde est mortel. Les morts existaient. Pourquoi existait la mort? Si Dieu existait, pourquoi nous faire autant de mal? Pourquoi lever notre roi, notre papa, notre très cher ami? Il était devenu notre ami. Il était devenu tout pour ses enfants. Aujourd'hui, si je me serais bien devant tous les gens, c'est à cause de toi, papa. Je viens de te perdre. Et c'est que toute la famille, papa. Certaines personnes te croyaient que tu vas te sortir. On était tous là auprès de toi, papa. Dans notre temps, prier. Tu vas te sortir et tu vas vieillir avec nous. Et ta petite fille, Maïra, te plaît, tu l'as laissée. Hier, elle avait totalisé 2 ans et tu n'étais pas là. Tu l'avais nous promis, non, papa? Pourquoi, papa? Pourquoi? C'est si dur. Mais aujourd'hui, je me suis levée devant tous les hommes pour te dire, pour te rendre hommage. C'est difficile pour moi. C'est très difficile, papa. Ah, papa. La maladie n'était qu'une fatalité. La maladie nous fait souffrir, papa. Papa, tu nous as gardé ta maladie. Mais pour nous faire, pas pour souffrir, papa. Papa Jean-Pierre. Papa Jean-Pierre. Papa, ton amour était grand devant tes enfants, devant ta famille. Tu nous as quittés, c'est ton papa. Notre papa, notre très cher. Aujourd'hui, je me sens si incapable. C'est impossible d'aider pour élever devant beaucoup de gens, pour te dire Dieu, papa. C'est très difficile. Très cher papa, nous sommes impuissants et incapables et inconsolables. Quelle triste réalité, papa. Quelle triste réalité, papa, à moi. Merci. Merci beaucoup. Ton boulot, ton amour envers nous, tes enfants. C'est pour cela que je viens te dire merci à Dieu. Ça me fait très mal de te perdre, mon papa. Tu étais si bien avec nous. Tu étais si bien avec ta famille, papa. Ah, mon papa. Et je remercie toutes les... Vive les artistes pauvres chrétiens. Vive les artistes comédiens. NTPC, solidarité, la dignité et l'honneur. NTPC. Bandeko, nyonso si elobami awa. Mais occasion ya boye epesaka que tomeka ko réfléchir spirituellement et artistiquement ou etali musala na biso. Spirituellement, je crois que aumônier na biso ozali pe collègue na biso, mais pasteur munene ya mboka na biso, pasteur de la foi auti koloba yango déjà. Mais pona o etali artistiquement parlant, nakanisi occasion ya boye ezali pona ko sala que to se remettre un peu en cause. Toyeba musala na biso pina nango ezali nini.
bato ebele balekisi fi na bango presque mobimba na musala oyo. C'est parce que tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être mécanicien, mais bamususu nzamba pesa bango don ya ko servir mboka na musala na biso oyo. Yango na isengeli biso nyonso toza na kati ya musala oyo toyeba pourquoi toyaki na musala oyo. Toyaki parce que tozangi musala, toyaki parce que toza na vocation te, mais toyeki kaka bilanda ngulu ou bien toyebi que musala oyo ezali ko contribuer na changement ya mentalité ya mboka na biso. Po toza ko contribuer na développement intégral ya mboka na biso. Soki totiango na mutu tokosala musala na biso na ndenge koki malgré bapasi, mais toza ko résister et tozala ka toujours fier nango. Yango na pasteur de la foi auti ko loba yango lisusu pona kosenga na ba jeune oyo baza ko yasima bayeba ke musala oyo batu babanda yango basali bilenge oyo baza ko ya bayeba ke musala nyonso eza na mibeko nango loyenge elekisa biso te toyeba ke discipline nde ememaka mutu nyonso en avance. Lelo eza mawa mingi pona 2009 nazwaki maloba pona kopesa au revoir na ndeko na biso sans souci. Ezalaki na cathédrale na Lingwala. Nzamba asalaki nyonso pour que na départ na ye groupe ait continué. Nous aurions souhaité que groupe ait continué sans que écoute na sous mabaku ne tukutani leloyo. Ndeko na biso pour le chasse azwa ki charge wana ko diriger groupe, ça c'est pas donné à tout le monde. Mingi tozali soki to comme na succès toza ko welisa ko sala groupe to poto kanisaka keza black ko gérer batou, ce n'est pas donné à tout le monde. Depuis 2009 til leloyo groupe sans souci et résister, c'est que ndeko na biso pour de chasse azalaki pe mbamba pour que groupe ekufate. Yango tobeta maboko pona pour de chasse s'il vous plaît. Ce n'est pas donné à tout le monde. Yango wana ndenge atiki biso ezala o azako landa na ye azako landa ye mboshilo basala tout pour que groupe sans souci ekende toujours liboso. Ndenge na lobby ko sala groupe, c'est pas donné à tout le monde. Il faut que gérer ba tempérament ya batu, ko gérer végétarien ya batu, ça ko diriger. Et mingi ce que sali 2 mois 3 mois groupe Tanzania continue na Johnson pour amoni na liana sala groupe nzoka nde ezalaka pasi boye. Yango na ba groupe nyonso ezalaka eza ko exister, eza ko persister. Toza ko pesa merci, félicitations na ba président na bango. Yango na tozosuki sakaka pona kosenga na ba artiste comédien nyonso na ba occasion boye tozala na unité, tozala na bomoko, toyeba ko bunda pona ba avantage etali musala na biso. Kala tete ko kuta na biso nyonso poto kende na parlement. Tous les artistes comédiens tokende ko obligé ba ndeko na biso ba député basako so ba mikano belé bombe atomique basi suki nini ba faisons la biso directement te o itali biso artiste par exemple d'une manière générale loi sur le statut de l'artiste toko kende ko tika memo pour que ba député na biso batala likambwana yango nde ekomeka un peu ko pesa ligne malamu na musala profession na biso o toza ko sala na kanisi pour que Ekenekaka Liboso. Encore une fois, merci beaucoup. L'artiste commune, merci d'être là pour le coup de dédicace. Le groupe Sinak est représenté, le président Caleb est là. Grâce Fita est là, Julien également. Lola, Théâtre Plus, Tsundiata, le président Ali. Tout le monde est là. Le groupe V12 également est représenté par Belcanto, Jolica Simon,
Merci JR d'être là. Moïse. Président Zoré du groupe Nana Lumière, merci de rendre hommage au président Poudre de Chasse. Broufi, le groupe Sami Mokili est représenté. Merci d'être là, Tanti Linda. Le groupe José de Londres, Standard également est représenté. Mongali, merci d'être là, NTPC Tangu. Maman Boudi. Eyenga, merci d'être là, malgré la date, mais il est présent. C'est une manière de rendre hommage au président Poudre de Chasse. Les artistes sont là en train de défiler. Voilà, maman Charlène Benz est représentée également. Le président Zambala. Voilà, Marie-Jeanne Bololé, Ayak et Pamiche. Le groupe Simba, voilà. Les artistes sont en train de défiler. Nancy, Lulé, Esaïe, voilà, ils sont là pour représenter, pour rendre hommage au président Poudre de Chasse. Sephora, merci. Le groupe Grand Congo du président Kadiombo également représenté par Sam. Président Ramsès, merci d'être là. Flor Bangou, Makaya, Mirma, Milo Takaza. Merci d'être là, Maman Lomoto. Milo 50. Merci d'être là. Mouchopi, Serge Mouyeye. Merci d'être là, Tendresse. Caribou. Les artistes sont en train de défiler pour rendre hommage au président Poudre de Chasse. Merci d'être là. Grâce Fita, le groupe Sinac, bel et bien représenté. Voilà, les artistes sont là. Henri, le groupe Vita Vie avec le président Omar Kabongo, représenté également. Antenne A représenté. Les artistes sont en train de défiler pour rendre hommage au président Poudre de Chasse. Zuma. Voilà, ils sont là. Merci d'être là. Samba, le groupe Lisbonne Fondation de Phénomène de Sauvé, qui est actuellement à Paris, mais le groupe est représenté par le directeur Michaud Samba Maniokofrit. Poupa, merci d'être là. Bijou, merci d'être là. Merci Bijou Lovita. Maman Jalem. Merci Didier Trocadéro. Bijou la reine, qui a écouté son voyage uniquement pour venir rendre hommage au président Poudre de Chasse. Merci beaucoup. Serge Mwembo, les artistes sont là pour rendre hommage au président Poudre de Chasse. Nous allons clôturer avec les artistes. Le groupe Nadiadia également, Chic Chor est représenté, et Nungiakala et d'autres comédiens. Voilà. Le groupe Vita Vie, voilà, on va au Coco, hein. Le président Poudre. Vita Vie avec le président Omar Kabongo. Merci d'être là, de venir rendre hommage à votre Coco. Merci. Wenze. Merci Angela. Galula. Merci Mofa. Voilà, ils sont là. Merci Yves. Les artistes en clôture. Ça, c'est la force d'une corporation.
Voilà, merci beaucoup à l'Association nationale des théâtres populaires et cinéma, l'NTPC qui vient de déposer sa gerbe de fleurs. S'il vous plaît, la fondation, attendez, pardon. La fondation, attendez. Vous serez accompagné par le point focal, le président Elombe, Postin Chukari, qui va accompagner la fondation. C'est lui le point focal des artistes comédiens auprès de la fondation Maman Denise Nyakeo. Une fois de plus, au nom des artistes comédiens, nous disons merci à Maman Denise Nyakeo Tshisekedi pour la prise en charge des artistes comédiens et puis pour leur contribution aux obsèques de notre frère, collègue, Poudre de Chasse. Là, c'est le dépôt de la gerbe de fleurs de la fondation Maman Denise Tshisekedi. Merci beaucoup. Maman Cathy est absente, mais Madame Lydia est bel et bien là, présente. Nous demandons au frère Matou Samuel de s'apprêter, de venir pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Le frère Matou Samuel, qui est venu également rendre hommage au président Poudre de Chasse. Azapé Bokilo, hein? Donc, maintenant, il va dire, ah, bah, Somni. Le matin, on doit Somni, c'est l'Ibomba, mais on veut pas regarder la musique. Nous demandons à la chaîne de télévision Antenne A de s'apprêter. Voilà, là c'est le frère Matou Samuel. Voilà, merci frère Matou pour cet hommage à Jean-Pierre Bouetouna Manchoni alias Poudre de Chasse. Nous appelons la chaîne de télévision Antenne A. Nos amis de Diami de Saviste. L'association de clubs des artistes se voit. Voilà. Ils seront suivis des enfants biologiques. Les enfants de la famille paient. Les enfants de la famille. Rapidement, tout le monde derrière la montre. Là, ce sont les enfants biologiques. Papa Georges est là, papa Mondouki. Tout le monde est présent, il y a président Caleb, tout le monde est présent, il y a Adolphe Nomba, sur les députés, Atika, la famille sans souci, les enfants. Tout le monde est présent, tout le monde est présent, tout on attendait les enfants par rapport à notre artiste, comédien, surtout les anciens du groupe sans souci de s'apprêter. Honorable, bonjour. Je peux vous interviewer. Merci, photo en tant qu'artiste. On peut le faire juste à la fin, s'il vous plaît. À la fin, parce qu'on aura le temps. Oui, à la fin, jusqu'à la fin, 5 minutes. Président Caleb, s'il vous plaît. Vous avez un mot surtout la Boyo et Tikali, leader Akoufa Marshall, pour de Chita Koufi. Parce qu'à venir les alliés, surtout, n'a pas disparu Salama. Parce que déjà, il y a beaucoup de Nabiso sans souci à Koufaki, tout le monde qui groupe et continue. Et puis, il y a parmi les meilleurs groupes, il y a Congo. Et moi, je crois que le groupe est continué et que ça va peser toujours fort. Parce que les groupes, il faut féliciter Makassi parce qu'à l'absence du vieux sans souci, et persister et démérer. Et voilà, et moi je pense qu'il continue et puis et qu'on continue combat sans souci que c'est la tête. Président Caleb, mes attentes entre les anciens du groupe sans souci et les anciens comédiens actuels. Yozali quand même Oyo, leader aux groupes pour Namboka Oyo. Tant que nous sommes mes attentes, tu vas nous coller surtout. Bon, si bazali problème est raté, ça peut toujours arriver. Surtout que ça désensibilité. Bateau Yakala.
na les Actuellement, le groupe sans souci. Alors, air leader accueilli. Normalement, ils ont kaka na moi nungu et puis je pense que va retrouver terrain d'entente pour passer la kimia pour continuer Moussala. Conseil pour un groupe sans souci au Tikali. Pas demeurer combat sans souci et continuer libérer dans les libéraux. Moi je crois que continue. Je crois parce que sans souci a confié plusieurs années les lots. Groupe Ezali. Poudre de chasse accueillie, moi je pense qu'il faut continuer. Et conseil Zana Bango Kana va perpétuer Komboya sans souci et Koufate et Zalaka. On a besoin de cette concurrence, on a besoin des amis, tous à la Ibélé, tous à la même Moussala. Voilà. Merci. Famille Chayake. Abimi sur la star. Voilà, merci Olympia. On appelle la salle du groupe. André a salué talent d'Afrique. Obar du vite à vie. Harmonioso. Pour nous montrer force. Revenez vers le nom du président Sengi. Unité, le Moko. Comment ça la force? La clan Nabino. Qui se doit être la clan l'Israël Fondation. L'Israël. Nous devons avoir la lame. Comment ça la force et la clan Nabino. Merci, ça sont les anciens du groupe sans souci. Je ne peux pas vu Serge Mouillet avoir la là. Serge Mouillet. Merci beaucoup, très cher ami internaute. J'espère que mon inné matin les oleka, balato banaki tisi koto zaka awa, tozo de la papa na se poudre de chasse. Je suis avec ma bijou la reine. Ma vie la reine en ouais, ningi ça qui saïr. Dans c'est un romone merde ma kamwa. Tozo la ngolobi déjà, tozo na maman bijou la reine na plutôt. Na boa non fraîche, ne ça mi bomonate. Parce que votre maman m'attend à l'objet de son bureau là. Bonjour maman, bonne santé. Bonjour Flore Nangaï. Mes condoléances d'abord. Merci à vous aussi. Merci beaucoup maman Bijou. Papa pour des choses à Tiki Bisso. Malgré le baba, c'est beaucoup fait la trop mais lui c'est le coup. Les a mystère y a des tenu plasté auto kendara te bite ça va ça ma police. Là pas pour nous avec la relation on sur la bien tant que ma collègue comme ça là. Azalaki bien na batu mutu nyonso azanga mabete mutu nyonso azanga na mabe na ye na malamu na ye okoloba te lokola président poudre de chasse akufi alali wana azalaki mpe na bakanda azalaki mpe kosilika azalaki mpe koseka ndenge ezalaka kaka mais azalaki vie na nga oyo nayebaki ekala ntango président maréchal sans souci azalaki so nakeluka président sans souci tobanda okutana na ye bavie na nga vraiment donc oyoka kufi naokaki mpe na sango maladi te oyoki abelaki na ye abanda ye ne mpe kobomba yoyebika nde ezalaka kaka bato ya théâtre bayebaki te toyosutuka kamba moko bu akufi donc passe makasi. Il s'agit de remplacer présent dans le groupe sans souci. Tout le monde est bambochi le bazar, tout le monde est bagingombe, et mon patiki biso, ma ko batikali, on a eu au kondia, nani ya kamba groupe wana. On a bangoto bazwa au muntu no boye. Et puis na groupe sans souci na ceux qui ba Pierrot, ba Omar, ba Fleur, ou gingombe bazalaki, ba okeko simba groupe. Pour le moment na ebi mbadute. On va que Natala sous groupe sans souci tel baisanga parce que bato ebele baki mboshi loloko azawana loko yazalaka déjà na président sans souci azaki sous na président poudre de chasse donc c'est que yé continuer au gérer groupe en bien donc il y a repona batu acteur ou actrice en tout cas na évité na monité donc au moment de la fin par rapport au moment de la fin t'es au cours de la famille et puis na bananaye bo bana oyo na évité bolingo pas bana qui pour l'accès na bango ba penda blessé bana ya président na biso papa bango linga bananaye donc alinga ki vraiment bananaye donc il basa ka makasi courage nzamba nzamba ba orphelin à consoler bango Fleur na ko ya na pesi bango immeuble nyonso mais remplacer papa bango te mais nzambe le quoi za consolateur à consoler mitema na bango nzambe pesa c'est la famille Célio Fallon
soki Yesu wana aza mokonzi tobeti nde maboko. nalingi nalobela moko ya moke ya 1 minute avant tosambela. Bible elobi na livre ya Lamentation, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Zambo aza maître à temps père circonstance. Zambo ya pesaki biso papa pour de chasse. Zambo azalaki na ye oyo permettre ete na tango ya tika biso. Na se na tango moto akotelemela mokano na Nzambe azali te. Ye moko Nzambe oyo azali kolo ya pema na bomoi. Ndenge Bible elobi ete toutaki na mabele tokozonga na mabele. Kasi yo na nga toza na bomoi eloko tokosimba ezali ete ntango tozomona bandeko tozalaki na bango. Ye pa azalaki kokende na matanga baartiste mosusu. Ye pa azalaki kokende na matanga bandeko mosusu. Lelo eza tour na ye. Ye bango mpe elobi ekozala tour na yo, tour na ngai, tour na biso nyonso. Yango ezali passage biso tokoleka. Me kasi eloko eleki motuya ezali ete ntango ozovanda se na ntango oyo koyebaki toza bapassager. Mboka oyo tozali eza toza bapaya tokoleka. Ndenge nayeba na nzembo na mboka mopaya toyaki mobembo un jour tokozonga. Kasi ntango ozovanda na kati ya mboka mopaya batiela mibeko. Yeba kotambola malamu na bato. Yeba kobongisa bomoi na yo ezala malamu liboso na Nzambe. Peut-être tango yo kowa yango ekozala kufa ya pamba te, mais ça sera la vie éternelle parce que la Bible dit il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la vie éternelle. Ce qui te sont dit que Yesu wana za bomoi. Que bomoi na biso c'est mama pa ina ye. To beteli Yesu wana maboko, to beteli maboko Nzambe wana. Ezala façon moko zo betela maboko ba hommage pona papa pour déjà maboko ele ki moke pesa penza ba hommage. Pesa wana bikelekele na milolo parce que tozo kokende kokunda ye na ba hommage nyonso. Zamba pambola biso. Toko sambela. Dieu de grâce, to peso merci. Pona kokokrisa oyo ezali mokano na yo. Nzambe yo nopesaki papa poutre pe o permettre joyer. Ni tokoki koloba na se na ntango na mokano na yo. Nani akotelemela mokano na yo? Moko te akotelemela mokano na yo. Nzambe na lola tozosenga ete obondisa mitema ya bana oyo batikali baorphelin. Père, tu as dit que tu es le père des orphelins et le mari des veuves. Nzambe obondisa bana oyo. Soki oyo papa na bango asalaki te, Nzambe na nzela na bango basala yango bakende liboso bapambwama. Nzambe nazali mpe koarete soki mpe ezali mopepe ya liwa oyo ezolanda libota tozali koarete yango ezala arrêté au nom puissant de Jésus. Tolingi ete bango batikali bawumela Nzambe. Bondisa libota, bondisa biso nyonso toyeka tino esika, bondisa famille monene oyo ya assistant de se lever. Faites ça la lever encore. Toujours comme tout droit la place des artistes et la victoire. Pour la voler, plaque honorifique. L'honneur d'aller. Après la fin des artistes, bien sûr, il y a pas qui perlisse ici.
Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube nakota na ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sebandasa nanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer mwana comme handicapé à olobate mais tant na yiko par exemple papa Moïse alikisi mwana délivrance de lo mwana na komoba na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo nangai nazali na problème mukanda toi réponse na zaka barige na raison mo kezata na sens te na ko mo se sengo na mukanda na zuke musara donc on a témoigner moni na nzamba ya ozana wa sai na bomo nanga to na nzamba na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse prophète TV na YouTube dans un bino na moto. Maison Kati eza ya bana ya Congo. Maison Kati eza ya bana ya Congo. Maison Kati do eza ya bana ya Congo do. Maison Kati do eza ya bana ya Congo do. Tozana ba projet belé eza nango naturel. Mwamba papa wana makasi ya ba papa tanga bio isukisa pomade élargissante pona ba papa pirito voir clair FD purge ba produit ya Maison Kati yango wana ekanga. Maison Kati amemeli biso ba produit naturel ya bien oyo ko traiter nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails, kende na Kintuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université
Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone, Abisso, pour bateau, balingi ba contacter Bisso, pour na ba détail, mon sous, ils a plus 243 89 72. Santé Yabana Congo et Bongi, mutualité Misunga, ya femme de fer grâce Mandela, la pétrolière Eye, Awa Basta na bataille d'opération avec ba appareil, ya dernier cri, et Bongo yo cataracte et Nyokola, na Misunga, Okozomo Bange na Katima, pe Okomo na Polelemba, côté prise en charge Koutou Kolobate, Potongo Nyoso, petit déjeuner, et ça gratuit, mutualité Misunga, Mosungi Yabana Mboka. Yo asi occasion ya kozwa soin na mutualité Misunga yebake kuna na ntongo osango bimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc osango bimba ke na mutualité Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetelo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga ta santé c'est ta vie tala na clinique Misunga oyo ya Grâce Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate